Tu as une vidéo, tu as une photo. Oh. C'est un Natal. Ah, une photo, mon oncle. Ok. Fallait la vidéo na ye. Bah tiens vidéo ba la sa vidéo eza partout. O tiens wa. O tiens awa. Deni laisse azobela mais azande bato bazo lobela te. Azande bato bazo lobela te. Zela na Natal ndefu. En tout cas. Zela na tia photo. Biso babwaka biso su te donc totalaka commentaire exact. Nan, Bron. What the photo I want to do Snapchat? Na WhatsApp na out. Bron. Na WhatsApp na yo, na WhatsApp. Côté WhatsApp, oya kalaka to solara na yo. Tinda Te ouais. Oto na peso sika. Oya sika. Ya sika ya tinda kuna. Tinda kuna. Asina tinda ki. Donc nazo kota na zwango ata ye bwaki yo ko banga te bo tina demande. Okay. Something wrong. Okay. Oh, it's gonna be a wedding dress. Te azana bien. Moi nzoto ka eningana ki. Ndega position oya wana. Oui, azana bien zelanga na longola ngai. Azana bien position kaka oya zalaki. Zelanga na mi longola, zela. Omoni. Azana bien. Omoni bazwaki e par hasard, ma met biso bato. Quand même azaye na hôpital. Tozala mono chebo mwa munoko. Ya deni ye a okufa lelo tazana. Oyebi ka oloba. Aza makambo ebela oloba pe te seka azalaki mpe maladi. Aza makambo ebele. Mutu na dete na yoki asalaki émission. Asalaki émission mikolo. Et asalité. Asalité. Mobali kitoko ba produit ndenge bebisaka biso pardon. Nakokola ti. Akoli aza super. Kitoko ya deni na bane. Akoli pe. Na bane wana te ata kola ngo me ba produit ndeni. Ya abi babotama pembe. Abi abotama pembe. Dans le air au bandai là, on a occupation. Mais abandai koloba. Na kata mutuka bazalaki yazo baki morning le 8 dans le 9 na ozana Paris, ngayo boloba na kufi na zabwe mengayo yo. Mais ozomona azoloba kaka mais azoloba neteke azala goni o malade yango soki za makasi ne bato musu to mona non. Peut-être nzoto ezoninga nango mais azoloba na ya avec format mi kitoko. Mayaya. C'est ça. Mayaya de Kisamba. Nzamba batele. Nzamba batele. Ma si viko bosa na te oche la so photo miss na biso ya miss na biso. Miss oh ya miss na biso. Miss a Congo ya mo obwaki ye toche batu bokene bo voter to soutenir eza pona Congo. Na komai kuna page. Bo voter ye voter mwana oyo pe bo voter bo soutenir ye eza lokumuka ya mboka na biso ye to soutenir mwana na biso a gagner parce que eza drapeau a Congo. Mami kitoko yebi amatati aza mwana Belgique. Je pense que mwana ba mami kitoko ya mwana to soutenir ye to akoma wana aza mwana poto je crois aza akola na ba Belgique je crois
Pourquoi quoi en Mais Belgique? teinture oyo nde aza mpembi mpembi nzambe asungaka na Aza teinture me na ye mpo bateinture oyo ah. nakotisa nano la grande esengi demande Eza mpe na ba la maquillage grande aza na mama ye pemba kitoko makasi te. Aza na ye pemba makasi te eza mpe na ba maquillage masi. na bafiltre kaka Na mwa ba filtre ba clairon. alo mami kitoko la grande nalobi o mwana lidi dienda te Baby parent na ye te baby kaka aza miss. lili diendaka a mokongo ah kombo na ye badienda nani wantando loba na kombo na ye pio komone dienda ana famille kombo na ye nani aza na kombo ana kombo tika dienda boye wi a muntandu soki na ekolo nini si etata nzambe ankoyo motu na yo mpe elobaka omona mpe aza mwana batano ya mono mwana batando po mpenza totya ye maboko po si ana kombo badienda soki wi antuka bato bazoposte ye mpenza nzambe asunga mpenza mwana donc oyo nayokaka mokolo wana chantal bola oyo asalaki banini wana bakoloba mwana moko to soutenir ezalaka ye chantal bola moto ayaki na matière ya mwana na réseaux sociaux chantal bola moto ayaki na ye eto soutenir mwana na biso misi boye olidi chantal bola moto abandaki ko makambo mwana oyo chantal bola maman Beyoncé Katouva, bonsoir ma chérie. Oui, Montando, sur l'école. Maman Beyoncé, to bandeki kala. Toche message à maman si à lobby, to lobeli vraiment to bandeki kala ko to komba ko to silisa poka batu ba mati. Dienda, nzoka dienda. Ah bon? Pour à partir à Congo et bon, raté ce que nous Congo à partir à Congo to yebaka. Congo yebaka. Si comme mis ça moi bazo ça na moi Belgique. Na yebite soki ba ça la mise en wa. Na yebite Je crois que Thaïlande. Ah oui, balobai Thaïlande, si. Baza na Thaïlande. Mwana kitoko. Bo soutenir ye aza congolaise, zamboka na biso nde gagné. Bo soutenir ye. Toza gouvernement moko ya ba échec. Parce que maramba boende ça makambo ba longwe déjà, ba ta premier tour. Batu de ebele bakatani atikali je crois parmi batikali ba combien de pays wana batikali ebele te ya solo donc batu susi bakatani mais ya zaka na kati encore Congo asa Congo donc soutenir ye nzamba osala ozwa bango vraiment bongo signale nga mwana bato video esali nini photo ya mwana bato ya moke oyo boyoko signale nalile bafufu awa boloba te kaka mwana bato to tapote good life nalonga nanka baka te eloko batieli awa ezolongwa kutu te en tout cas sikoyo bazosenga nini yango ezala bron bazosenga nini ezala nini yango on a besoin bavote bavote bazosenga nini ezala namona ye bato batie na kaka bavoi ezala ebele ya kosoutenir ye même basponsor mpe ya bacompagnie mosusu mpe bakokozwa yasalela bango bapublicité parce que imagine efo etekama makasi
Donc 1500 personnes baotala biso. Eh, azosala mwa bapublicité na ye donc wana azala beso balaika. asuki mais eoleka nango bien mabeka ya mboka na biso tokendaka tokomaka na suka te te bakosoutenir bakomosoutenir makambo match soki na nini na ya miziki bakosoutenir mwana mboka masi vi olie nini yango olie kaka viande non namonaki eza kolia Eh, lokoso ndunda bite. masi vi alie nini yango wana amelisi bato soi boye Nale na basafu. Tuka. oliaka bien na basafu Yo zoliakisaki madesu na oti. na safu waya basafu outala nango kongo ya masi nango Non. Oh, mwana mutayenga mwana. Jeune fille mutayenga ngo na Belgique. Jeune fille mutayenga na kwa. ok awa sauza te Papa Barakuda. Maman Papa Sylvie. Barakuda. Ouais. Olobini. kitanga site kitanga Alobi ni naoka mwaka mwasi kitoko boya misi. En tout cas, Congo tona basi kitoko hein. encore yo bagune ezala Maete. yango mati Bo gwa mwasi aboya na Alela olula. basi. Alela basi. alela basi omoni ya matimba Aza mwana. Nalobi te toboyi te. Ata mwasi. Féliciter la beauté de la fille. Maman, nga mpe naboti basi. Na eza bo siko mosala tosalaka na mokili ezalaka mpona nini mpona mwasi na bana ese tosalaka yango mpona eloko nini oyo akoloba au contraire aza ndoki parce que moi je travaille eza po un jour na prendre soin na mwasi na ngai et puis mes enfants ebika mosu eza place wana eza te Oui. ata maa mpona aboyanga na kanga kaka motema te na bimasi bifa yeba yango kaka ye azomela olami mabisi na kuna yo moko eshek Olingi bakunda na yo plate. mama Sylvie yo mpenza oyebaka kuwa ndeko na yo te nzambe na ngai limbisanga naoloba te mama so na olinga mwasi na internet te kolandaka no te mama awa toyaka tolekisa aire soki ozwi olingi mwasi c'est normal okuta na mwasi osepeli na ye bodevelope libanda te Oui. Et voilà. Bodevelope libanda omoni moto basi vi obosani ya live oyo balingaki papa na Belgique ndeko mwasi afandi na hotel kuna zela bakimi ye yo monaka akendaka bakutanaka dala bakutanaka ke mobali asundola ye akima mobali akima ye atika kasi mobali abanda kozela kuta soki princesse ya ndenge nini akuta na mosika pakati te eza bien te eza bien te bongo sikoyo banda obengana bapele ata video te mama otiki mwasivi video bafiltre okotia filtre na video mobali amoni ebwa alobi yo te pardon mais eza mpe na sens te bookende ote nazoya atoka evelisaka ye mwasi wana mpe alobi nani aboma ngai nauti mosika natiki na bana mais bron so ezalaki ngai na nabombaka secret naloba nanga te so ezalaki ngai mobali yango azalaki mpe marie esopaki ye nga mpo na ngai namonaka bakongole nde tobebisa bolingo bongo ezala nango mabe te babolingo ya réseau sociaux obiani eza nango mabe te biso nde bakongole ekoma
Mama Abuka bolingo. boyeba. yango nga nalobaka Okozala ya mobali attention. folulelanga ndenge ozomona Na elobeli na ye. Basi mosusu omona na balangage ne na monoko vulgarité donc olembi nzoto. Osani. Mibali. Papa bino mabela. wana oyo bakende okuta na Bino mabela bino apesaka kaka mwasi azala soki nini. Mabela biso nini? Mabela bino mibali bozalaka na bozwa ko expect mwasi. oyo baosinali entrenage Bino olinga bolingi mibali bempoli boswanaka ne lokwa mwasi na mwasi. C'est ça. Bamibali oyo barespectaka basi akota na buzoba na yo te. Aluka faire comprendre yo kaka ke toza bato. Erreur mpe kozala na vie c'est tout. Po toza na bandeko ya basi tobota mpe basi. Voilà. Donc nga babiloko wana nazalaka nanga partant te. Nga na message nanga kofinga te. Donc omona moto afingi yo nakangi nanga kaka monoko. Nalobi kaka mafinga oyo ye d'un côté nga mpe nafungolaki sikoyo ozomona biloko yango bakobenganga ero nani yango akobenganga atungisanga eza mawa eza mawa barakuda bonde na obenga yo te mama bato kaka oyo bapesaka bango banimero yamba toyoka bato bapesaka bango banimero babenganga mpo batungisanga mpona kingani donc c'est ça Bino moko opesi nimero olobi babenga yo répondeur change kaka nimero yango ti na ochange kasi opesanga ide mopo alobango babenga répondeur mama Sylvia ayebelanga boye akoma okamwa ma Sylvia akoma okamwa nga na kamwe nayebelaka boye te ozalaki moseka ozalaki no moseka ozalaki no na makambo te ozalaki mwana mboti babilongi yango kosa azaka nde oyo barakuta azalaki ne moseka mwana malamu mama nazalaka mwana malamu wana kaka basi kaka basi wapi wana kaka basi kaka moto babenga yo papa barakuda yo so ekomi mobali wana mabe basi yango nga aza na ngai naa na nga bongo te nde bango bakokamisa asibi mwana biso aza bebe il faut gagner Miss Congo omwa mpe boye faci amoni ye boye kolula ye lisusu encore ya mona basi tozalaki na miss moko baya top modele mpe bakama mwana ndeko biso mangala mpenza mama Chantal na mobali na ye noko na biso noko polo bamwana nakomaka mpe na finali mpenza mpe azwaka biso mpe tosalaka bamister mpe esalamaka totiaka motu yo mpe okende kuna bavote ya baage na biso kasi te mystère bosoutenir te omoni baartiste bazosoutenir ye mama biso tu tosoutenir ye abima ifo abima amwana mboka masi soutenir ye botia kobambela ngai signali bolingi bafoto mwana yango te dongolanoka micha yo moma tanso baomona bo baokasosala publicité ya moto je sais pas nzambe eloko mo ekotinga na lisu ewuti obenokona koza nanu moi ezala moi ndeni koza deja 21h 21h biso 14h tobetaka yo États-Unis mboka mabe nayebisi ngai nalingaka yango te mama nde biso ozalaka moko boye otie motu na esika na ye aboa monduki na facilité eloko te papa minduki yango mino okasaka babetaka boye omoi nde tozalaka boye
Soko za mutu, oyebi ke tu crois en Dieu, avo bimananda kuna yo, au dernier déjà journée na yo. Au gros à place masasi ebetama ki yo pe zui na oyo te. Mais masasi omona bo batiraka bato, eza bato na bango moko, peut-être ensu baolanda mutu, boko muye mutu abagangu wana. Surtout umeli anon Emenabi eyali kamusu bato bakokotisa na ide innocemment neti nga nde batambwisanga kombo oyoka mpe munduki kabro kei pour rien oza na innocent eloko te papa non nayoka mpenza congolais moko bayeba beti masasi boye te boye lobaka oza na bagroupe ya bato ya mabe wana bino na bino meka apamba boye ya rien le fait ka bato bazalaka na mingi eza yango le fait ka bato bazalaka na mingi eza mutu nyonso te eza na baaméricain mosusu balingana bango minduki te pas tout le monde nga na voiture kaka naokende je crois naoke Paris nakomi oyebike biso na Congo kuna tozali na minduki papa biso azali na minduki mibale tokola nango mpe na ndako mais ya biso elukela biso lika petit nanga petit neveu nanga aza na Orléans na cousin na ye wika sere akobota bana basi aboti mwana mobali bazwi mpe cousin na ye kovanda na ye ti talaka filme le commando akoma oye le commando azwa mpe na munduki na se mbetu omama na bango ozalaka nango akenda jose kota na boma bakota na sa debe aboma ye nayebi soki oyika munduki so fini babale ekutani sikoyo loko ezowela nzela ebloke ntango nabuka porte namona jojo atokanga me commando wa basa sola ba neva ngambo nini olingo memisa biso c'est pas azalaka soki oyoka bambo bagangi omona ye na fenêtre abimi na munduki na banda koseka ye fort ya biso ezali baminduki ya bashasi wana bon bolimbisanga apelo nde na koyambamo elongi ebimi awa ezoyamba mwana na biso akoganye wana mwasi kitoko tala nabi na mwasi kitoko baregarde wana mpe ezala bapoint namonaki akobanda elève baregarde wana omoni bron nyonso omoni baregarde wana elobeli na yo kotelema na yo bajija bango na nyonso ndenge ozoloba ndenge ozotala bato donc tout wana ekontaka et puis la fille aza s'exprimer en anglais bien français donc okotyanga na YouTube otape yango ebimisa nango otalatala baoyo eleki wana okotalatala babi TikTok nde makambo na otata baoyo eleki wana na banomona onga na olekisa ngo kaka bongo kaka na okipe yango te na bamakespe mata peut-être oyeba ite ke soki aza ekolo peut-être oyeba ite soki aza ekolo nini amwana biso ya Congo to soutenir c'est le Congo qui gagne babi Congo nde makambo Congo nde makambo mama makespe azalaki awa obanda live azalaki tozalaki awa lobi oui otasimi live ye otapesi analyse ye otalobaki azongi ye moko aye azongi ava prepare journal lobi mais baninga balobi bino kuna mardi ekozala férié mais biso toza na nouvelle à férié te biso eza férié ya fete ya basoda nyonso oyo aza akosala live na otindela live na ye soki akoyambanga mamasi otinda dema na lumaka nyonso
ata mbote na basindi love te. Bro, tokomi na suka live. Tokomi na live tokomi na suka tosisa live. Tosisa live na biso. Yo kendo komela ina message. La Facebook. Mama biso Mark Espe. La Facebook. Mark 2026 La oyo. Facebook. Tala kutengi, Mark tala Espe. kumamba. Maman, Sylvie. Oui, maman. Yana Brown zela na Mark Espe aloba. Ozalaki azoloba te. Tika na Mark Espe aloba. Oh. Aloba na ye. Aloba na ye. Na lobby, Mark Espe. na Facebook. Viens absolument pas à publier message à maman si à lobby ba Kofi Phil ba Kofi es ba Cindy Love. Maman si azo s'adresser na bino ba meloma na musique. À lobby maman si azo s'adresser na bino. Donc tolela ki trop. Oh maman si aloba. Bro no yo ki amo. Bro no yo ki amo. Si la ou pas. Olinga bongo. Atangi Cindy Love atangi basindi love. Bro na date. À lobby bien à combien les Kofi Phil, Kofiette et Cindy Love. Na ba mélomane ya bonne musique. Maman si s'adresse à vous. Donc, tolela qui a trop, que maman si abima, maman si aloba, message angoana. Maintenant, et comme il part na biso to sala, musala. Donc, kalaga makelele te na ba live onze mboboye kitoko onze mboboye bongi non album soki ebimi to kende ko streamer album na ba plateforme tozo insister to lakisa mama sike ba Cindy Love tozaka réel ba meloma na bonne musique bino ba Kofi Phil pe na ba Kofiette to somba album ya mama na biso nyonso. Donc le 11 wana dès album ekobima moto na moto leka na stream oyo aza na Apple Music oke na Apple oyo aza na Deezer oke na Deezer oyo aza na iTunes oke na iTunes oyo aza na Spotify oke na Spotify moto na moto a télécharger album tout ça la dégustation il y a album wana il faut to me mango likolo donc il faut ba chiffre et exploser to tikala kana makelele te tout ça là to lié action na réaction donc il faut que somba toujours insister il faut que somba album parce que moni bako juger biso ba Cindy Love bako tala biso to sakana te bako tala biso ebo sala kama kelele ke bino ba Cindy Love maintenant et là la bino ngo ala sur le marché bo somba totala donc il faut te démontrer bango que oui toi qui vraiment causer l'album wana il faut tout ça la preuve que Toza qui vraiment causé l'album Mango. Donc les Cindy, chers Cindy Love, chers mélomanes de la bonne musique, chers Kofi Phil, chers Kofiette, le 11 à 11h, le Gomo Pao va nous servir l'album de notre maman, l'album tant attendu sera enfin disponible ce 11 à 11h. Donc, chers tous, allons streamer l'album. Dès la première minute de la sortie de l'album, il faut ba vente exploser. Oui, toko zelango. So toko dekata, ata toko streamer même 5000 déjà en 1 heure du temps, to streamer même 40 000 achats. Et gozala ilo moka bien. Donc, la famille, bakota la biso ba Cindy Love bakota la biso bakota la biso. Donc toza la motiver. Merci beaucoup. Bakota la maman oza Cindy Love.
ekomaka ekomaka merci papa ekomaka na ngo mokonzi toyebi te vraiment awa ekomaka te babosani biso bron yo ozalaka bokotala bron fongola mpona nsilauka fongola video na tio monene bona azaki silauka mama seviloki mpe omona sepelaka soki kaka eloko wana soki tosali alobi awa banda live na ere nini mponga na osala te mardi live ebanda ere nini mardi ya mama live ya mama si ebanda ere nini aparti ya 10h 10h dizi ya biso wana etage natela bino live ya kindingo oyo soki alingi nini kindingo oyo soki alingi nini azotia bato azotia fere ofingaka fere kosala fere nzembe biso tozala tutu makasi ya pe tozala batongo makasi ozena net na osala te 10h wana epa na bino ya mmn ekicatala baconcert ekicabeta tro na nkombi wana lisasa baconcert ya basamba yalinga bandule momwe eza mawa mingi bano baosaka na fere eponi bafundi te pa le padre akomi lokola azoba moko boye koseridikilisaka bokumisaki fere lelo okomi bilobaloba yango bookufa mpe noki même bible ezoloba na biso soki ozali froide zala froide soki ozali shoko kozala nyonso mibale te omoni bato wana baanaka na bango na crédibilité te soki olingi motu te mama nicole aza na besoin chapeau wana soki olingi motu te koki mpe su makambo na ye te eza teke yo na moto wana boosolola te obanda okomisa epuis moto akobeta ye aza te moto akobeta kindingi wana aza te masilivi moto abongo kokobeta ye te makambo ezala ofere abeti ye abete te azalaka abongo abete mwami akuma masumu na ye moko bango mosala bazwa na réseau sociaux yango wana koya kosalire bamusicien akontinue osala mosala na ye peut-être efutaka ye alesaka bana na mafinga aliaka nango bana yango mpe baa na bavi milai te lelo azokote kende ndo na malembe kende na malembe ndekoboka mati na se ndekoboka mati na se botuna ye na soki oyo aloba na ye aose bamati balobaka te loba ye irish soki irish basivi bato mosusu bapatrai baotapote bonsoir Moi, Sylvie. Bonsoir, tout le monde qui sont en ligne. Hein, c'est pour ma première fois. Moi, c'est Ulrich. Je suis fan de Koffi Olomide. Et j'habite en Afrique du Sud. Et je suis souvent maman Sylvie et quand tu fais des lives. Mais je ne sais pas comment il faut monter. C'est pour la première fois que je viens participer. Donc, je remercie d'abord la maman. Et je remercie aussi les Koffi et les Koffiettes qui sont aussi présentes. Et aussi des Cindy Love aussi qui sont aussi ici. Ça me fait plaisir quand vous parlez de Koffi Olomide. Je suis aussi un fan de Koffi Olomide hein, depuis à travers ma grande sœur qui était décédée, qui était vraiment une fan de Koffi Olomide. Tu ne peux pas comprendre, depuis Brazzaville. Elle était décédée, même le jour qu'on lui avait enterré. Et puis il m'avait même dit que le jour que vous allez m'enterrer, accompagné avec la chanson de Koffi Olomide, la chanson c'est Sens inverse. Oh wow. Donc, ça. Ah, c'est bien. Bala moke zalaka te otisa motema koskarambwa eloko yo kombo molingo zala na patience bongoli ya mbuma mopepe mabeleki ye epikoli espoir na nga barendez-vous manqué. C'est elle qui nous a donné vraiment aloba na ye aloba loba na mbandela toyoki te
Oui, donc c'est grâce à elle qui nous avait donné vraiment la chance d'écouter les chansons de Koffi Olomide. Et jusqu'à présent, je suis aussi fan de Koffi Olomide à travers ma défunte grande sœur qui était décédée. Ça fait déjà 5 ans de cela. Donc, C'est à voilà. son âme. Vraiment, merci. Merci infiniment. Yeah. Ouais, père. Donc, voilà. Donc, mais il y a l'autre qui est aussi qui est en France, qui sera aussi là-bas au 39 ans d'anniversaire de Koffi Olomide. Elle a déjà acheté son billet. C'est ma grande sœur qui l'avait suivi. 29. Elle est aussi là-bas. Donc, il sera là-bas. Il va me dire que non, Armand, ne t'en fais pas. Je vais t'envoyer toutes les photos quand je serai au concert. Donc, ça me fait plaisir de participer dans votre émission là au live. Donc, voilà tout ce que je voulais dire. Mais ce qui me fait mal, et quand j'entends les gens qui Koffi vraiment qui a l'air aidé, il y a beaucoup de gens qui parlent mal de Koffi Olomide. Moi, vraiment, ça me fait vraiment mal le cœur, vraiment. Et les Congolais, nous ne sommes pas vraiment reconnaissants. Si quelqu'un qui t'avait vraiment aidé, même s'il y a du mal, il faut parler quand même du bien de la personne. Ça me fait vraiment mal quand les gens, excusez-moi de dire des gens de l'autre côté, de dire si, la majorité, donc, la manière dont ils parlent de Koffi Olomide, c'est comme si quelqu'un, un petit garçon. Donc, c'est ça qui me fait vraiment mal, vraiment. Avec la grandeur de Koffi Olomide, même nous sommes ici en Afrique du Sud, tu vois même les Sud-Africains qui parlent de Koffi Olomide, tu vois dans une boîte, dans un ganda, et la musique de Koffi Olomide, mais chez nous-mêmes, on le prend comme si... laisse un peu comme ça, là. C'est décevant, hein? C'est décevant vraiment. Donc, voilà, ça c'était ma participation en tout cas. Mais ça fait vraiment mal quand même. Ça fait vraiment quand même mal. Yeah, voilà. Maman Alice, comment micro? Papa Ulrich, Merci, Oui. bonsoir. tu es au courant de la sortie de l'album de Bonsoir, Mamassi Oui. pour ce 11-11? Je viens à peine d'écouter les vidéos que maman aussi a fait. On sera tous connectés. Hein? On sera tous Voilà. connectés. Donc, On sera tu tous as su connectés. qu'il y avait la sortie de l'album parce que tu as vu la vidéo de Mamassi. Non, je savais ça depuis longtemps, depuis le grand repas avant annoncé, non? De 11 à 11 heures. Donc, je suis au courant quand même. D'accord. Donc, Je suis au courant. il faut acheter l'album ce Toujours, 11-là. Toujours. Je serai même là sur le live là, quand je vais faire ça vers 10 heures. Je serai même là. D'accord, ok. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ok, je suis là, je vous écoute. Ok. N'oublie pas de dire à tes proches aussi d'acheter l'album. Ok, merci. Non, tout le monde connaît, hein? Tout le monde en tout cas connaît. Ok. Allez, maman Sylvie, merci, bonsoir. Merci, bye. Ok, merci. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup, maman. Merci. Vraiment. Maman Alice, bonsoir. Faut souvenir, mon père, on va souvenir le bébé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Maman Alice. Comment tu Maman vas? Alice, bazo bambata moye. Je suis à l'écoute. Bapeto bambata moye. Bambata? Maman Alice azana taki ngadi. Pembeni. Taki ngadi yako pete bambata nga na yo. Taki ngadi aza pembeni. Bambata. Bravo. Ako pete bambata. En tout cas, hein, tokozela kaka album wana ebima nakima lombango nakendo somba voilà. Et puis nayoka te napose kutu likambo yango naza nsindi love ou pas. Vraiment. Et comment? Abanaki ntango abana koloba wana tala kaka ye tala kaka miso na ye abana koloba nde nafe nakoloba awa pe te non nakosomba albumu ya Mamassi nakosomba albumu na ye ndenge naza empêché oui ndenge naza empêché en tout cas na jour wana ya le 29
nasalaki mwa retard mpona kosomba babie wana donc papa akosala yango lobi topesa yango kote ya sœur na ngai na mobali na ye bakende biso tokozala te du ya bon toza na mwa problème moko boye ya kosala le même jour, le jour en question, le 29. Donc, voilà. En tout cas, on s'est pelé à trop. Tu as pas bon côté, maman c'est Abima. Message, Mais lobby et des caca. En tout cas, on a s'est pelé à trop. On a sauté, oh là là. Na moni mama si azoloba bo balobaka ke azaka ba balobaka te bosaka te ma Sylvie alobi en général ma Sylvie totikali eloko wana lukaki aloba alobi tosepeli c'est bon maintenant likambo ekomi ya kosomba nde album tosomba nde kasi yango na papa alobi tikana ke kokoma kuna bana nga basilika papa ase alobi apesi mpe areleye message akomi na Facebook bon atantiraki ngai mutu na ngai ye aye opesa message alobi nini mutu na ngai ye gomo pa akomi Bakofisile, Bakofillette, Cindy Love. Maman, si vous s'adresse à vous. Et voilà. L'ingénieur tango yaba na kokoloba wana mama si kasi bonsoir maman Sylvie, bonsoir Cindy Love, bonsoir Baoun, bonsoir tout la live, bonsoir Nabino. Bonsoir papa Gabé. Bonsoir à toi, bonsoir. Bonsoir à vous hein. Esengo ezali Esengo kasi bon confirmer sikoyo ke nazale numéro 1 en tout cas message ekomaki tosentir yango tocomprendre donc tokomoze la suite ngai nakendaka depa te nakotelaka mpe nsima mutu te oyo nalobi etikalaka bongo il faut esalama mpe amen donc soki na promettre oyo eza lokola eloko na ngai mibale naye koagir na oyo bosengaka ngai donc tout ce que vous me demandez nasalaka yango epo omonaka que ça soit le quadre mama si bareplikaka mbango parce que j'avais dit il faut esalama avant publication ya album wana ezalaki nalobaki bon ce n'est pas une supplication que na supplier mutu non parce que ezalaki mpe mpona intérêt na bango moko c'est pour cela j'avais dit que c'est obligatoire yango bomoni esalami esengo ezali esengo esengo ya tro tosepeli mpenza tosepeli na ndenge moko ya kosakana te likambo tokozela nga bon nasikala nga kaka nazaka mwasi asika mama Sylvie nazokumba boakorde ngai quelques minutes nakomanda kondela mata live sikoyo topanza sikoyo sango amen okay c'est bon nazoya voilà kumba bien bolekisi tokolekisa mama si boyende kaka tuko osala live Brown napesi otoke wana nabwaki bakado yo pe bon yo bavision minene
Oh là là. wana za wana Bonne yo ba posa. naso aza wapi nazomona naso En kasi tout life cas. eza na ambiance bongo wapi mama Sylvie tapote mama Sylvie tapote Bonne yo nde la ba posa. Yo Mama- kufa la mama cardiaque. mpona bawela ye tobwaka bafiere Là, on dirait ma Sylvie a l'aimé, hein. Ouais, Ma ma Sylvie a outé dit à Foufou na nzombo. Fo alaire oyo nzoto ya kilo. Ma Sylvie a outé dit. wana sikoyo nayebi mamasi nabi mamasi toza mama moko awa komoni mama Alice ye mpe sini love ye alingaka kosala Eh, Wana bora vie. nga naza grande sœur na ye. wana ye sikoyo abengi wana sikoyo abengi mokwa pembeni tosala biloko wana Nazaka grande sœur ya mama si. Naza mama mama si te. Naza nde grande sœur na ye. Eh. Ah oui, Bonne grande bête. sœur. Ah oui. Oui, oui. Ah. La grande na biso. Ah Na oui. tata mwasi na biso ma Sylvie. Napasa bino te lelo nayoki nzembo wana naseki naseki. Ah, mama si nayoki mama si Eh, bilengo wapi? Le ozi biso kaka boye. Naba e. Mais nalobi e mama nalobi ya la famille nazalaka mpe moto ya mwa basongisongi yo. sikoyo nalobi biso toza bato ya liboso tosalaki epa mama Sylvia mpe malamu boye te nga nalobi ozala mpe malamu bandeko na biso basi eloko mpe bazolelela mwa reconnaissance tobetaka me mpe maboko kame bareconnaitre bango ke bosa mpe part ya quartier latin eza malamu te eza malamu Mais ba faire partie no baza famille latine te. donc bamona Baza famille latine. balongola kolelalela na bango vie na bango alingaka bango mingi basala mosala biso nyonso toyebi ke babina kuna so lelo bakombola bango eyebani eza grande sa quartier latin C'est ça. mais bainvite bango balobi na bango na famille latino donc bamonaka balingaka bango te bazalaka na balangage ya bien soki bazosenga biloko na bazosenga biso eloko bazalaka na balangage ya bien oyo elekaki esi elekaki donc bazosala part ya famille latino bamonaka te oyo banegligeaka biso non boza mpe invité eza bongo nga mpo na nga jour wana nazobaki yango namonaka yango su mabe te basentir lese te kwake boza parti ya famille eza quartier na bino compagnie na bino aza papa na bango en tout cas batika makambo bozoba wana ezalaki bien komona bataki tozwi yango mpe na ndenge malamu po basala mpe mosala na bango oui donc voilà ebongo babosani bango te te bamonana te baza na poto esalaki mpasi batali ke tobina bina donc bobina en tout cas babosani bino te oyo eza boya balobi boya oyo alingi aya oyo aza na temps aye oyo aza disponible aye voilà eza bongo donc
tonga penda oyamba na ngango malamu bozela kaka le 11 na 11h. Donc boya to soutenir album na biso tozala live ya mama Sylvie mpo toyebi ke bandoki mpe bakokota na live wana basignalaka. Donc biso fo tozala wana ebele mpona kotia batapotage fo live wana pende ebeta ata 10K, live wana pende ebeta ata plus de 20K wana eza Cindy Leker, eza anniversaire na ye, bakado nyonso tokobwaka kaka wana osombi CD na yo oye wana ozobwaka bakado ozobwaka bafleur totia vraiment ambiance na DJ biso tout ozala wana. En tout cas, seul cadeau au tokoko sali la mama si le 11 ezaka kosomba album. Voilà. Donc moto tout oyo osomba album na ye sala capture boakela biso to partager to republier. C'est le seul cadeau qu'on peut lui offrir. Donc premier jour wana dès les premières minutes au album ekokota na ba plateforme biso déjà tozala na ba position dès que ba obwaka ba stream. En tout cas même na 30 minutes il y a post il y a album 30 minutes après il faut maman si a quand même 10 000 déjà exemplaires. Mama si ayemba ekwelo mo wana ukangi mze mongo na yo kiango mais ya compliqué hein ya somo nakangaki biloko na kei oyi kobondela nga ofuti ba amende epa ba famille mama si akendaka ba periode moko yango ko mais akoyemba ayembi ndenge wana no ke nakangaki biloko na kei oyi kobondela nga nzembo wana vraiment naluka titre nango eza nini il faut mais album oyeba yango ka jour wana ya le 11 wana le 11 nayebi te soki eza mbwakela soki eza azoloba ye moko non vraiment eza mbwakela te mokakangaka biloko akei babondeli eko eza bongo te likambo mama si ayembi extrait wana alobi titre nango mon ex mama singeke fwa babantu mopa akanda mon ex titre mopa mystique mopa aza kanda penza tala album o modèle ekolobisa na ba mon ex na ba calebas na ba oxygène mon ex wana penza beau frère somo toyeba ya mopa asalaki vrai beau frère kolela te bato babwakela ye ba ex na bango siko oyo ezoya boye oyo ezalaka bambwakela na ba ex nga vraiment na kolela te oyo eza bambwakela bebe na nganga na kolela te mutu na mutu akokamata oyo aye aza oyo aye nzembo na kati ya banzembo wana ozina pese epano ya solo eleki ya papa na Roma mpona Biblia eleki ya bana ilama mpona Buda eleki ya basi ya libre mpona mbongo eleki ya bana mike mpona vacances minu miss univers. En tout cas ndenge toza boye il faut to exciter bato il faut to lauka to tomboka ndenge ma petite nation alobi vraiment il faut to kende na ba comment on appelle na ba plateforme wana nyonso to sala en sorte que album banzembo ya mama sio boye ekena musika. La petite là, elle a dit ça, tout streamé, elle a beaucoup, voilà. Oh, bosan nzembo la ye liboso, tala kaka, elle a la thé, tout streamé. Oza wapi? Bino po oza mama. Wapi nation ya koyebisa makambo wana komi wana ye moka lobango. Wapi ye? Aoka pe mungu. Ya lokwa na uta ikoloba kala mingi te omoni album oyo basinji love tosaka makelele trop na ba réseau
tolobaka toyaka oloba bisonde bisonde awa bakotia biso na épreuve album na bino yango wana Kasi bosomba totala donc ye il moko faut pas kasi ye moko alobi tolala bongo te. Alobi bongo te. atanginga bon te. longwa kuna Atanga yo brown yo za yo moko. silauka Brown yo pe makambo olobaka. Ah, Balobi jour olanda von bolamusa. jour moins Bolamusa bo balala. totikaka na journal lundi jiji moins 1 les oiseaux yo biso nyonso kaka boye kaka boye na bamonex okangi biloko ei mobali abe kobondela epa bafamille afuti tina bamonde olobi ke yo te Fona eza kaka ya koluka mwa raison moko boye po bokena mosala te nga moko na bendi film. biso tozala mosala tosala te biso toya ferie me balobi bino kuna ferie ti Non, misala yango bino kuna eza eponaka ferie bato misusu basalaka mboka mobimba esala te. Non, toza na bato oyo basalaka badimanche mpe bato basalaka ti. lokwa bato ya hôpitaux wana l'hôpital ekana ferie te un service minimum nzembo yango tikinga soki elenge Baentreprise privée baentreprise privée esalaka ti. Botonomo bato bango basalaka ti. Oso omona mboka wapi meme ata fete yango ndenge nini toujours bato basalaka bisika eza ebele Mike. basi biso bomoni c'est ça fufu ebeti olemba mama tala bakoma kovivela matalana na makayabu bakoma kovivela matalana matalana telefone na ye te kaka tosala video matalana na monoko na montagne matati ngana seki yango nde montagne mata telefone na ye te kaka kosala video matalana tala ye ata ndenge nini matalana bomoni se kaka Bruce wana esali presque un mois et demi toujours kaka soki oke kaka bachallenge ezozanga te. Bruce ti bato lelo ezobeta La montagne natindelo demande matako na clip wana o mama ti asali l'homme de matalana la montagne ana kaka le 29 tozala wana la montagne mata matalana l'homme de matalana la montagne yosi obali déjà nde na la montagne bonsoir te alobaki azaka na mwasi nde na Kinshasa aza marie la montagne pesa sango boni kuna okosala bamakambo boye ndeni. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, ça va. Bonsoir. Au déserté. À déserté ndako. Ça va toi Ali? Tabino, quelle nouvelle Ouais, tout ça bien. Ah, on peut venir. Oh, c'est qu'on live à mon nez. Artiste aza awa boyo kasoli te bozo signaler. Qu'est-ce que signifie Matalana? Boza na Paris ou bien na Ozala expression ya Matalana? Ouais, tozali na Paris pour la répétition sur tozongi, toya sous Paris kala te pour la préparation ya concert.
Nde Bokoma toyana good toyamba life mondo. D'accord. Bokoma good life pardon moyen kuna mona bino exacte moyen na moyen Vieux bakoma baquet, moi, concert privé. Oui, moi concert privé. Babeta qui on peut déjà. Ah, d'accord. donc mama si asali video na Afrique hein Oui, Abidjan. yango akomi D'accord. ngemu kitoko mwasi akofi olombi akomi kaka ngemu Tika mama si alia mbongo ya mobali na ye. C'est bon. C'est bon. Hey, et quoi? La montagne. La montagne. botia bafleur pa na montagne botia bafleur Bosali featuring na mama si na matalana hein. Mama na fiti na osala te. Ngai mama si na bossa mboka do boyoka. Sentir tout le bateau. Ah, Bah, c'est Toyo plus Kamikolo ça. Gaska, je m'en fous. Je m'en fous ya mwana eza de na kati ya matala na bo mama ba surprise ezebeye na générique wana. ah bon Ouais. Donc, la fête tout aux Zara na matalana, hein. Yango nde kangiti. Bongo sa matala na cri nini o na minute animateur nini akobimisa cri siko elongo na matala ne azata. C'est l'occasion. matalana wana elingi oloba nini Matala ne ça normalement bateau bazaka lolendo wana rien mais alingi ami laksaki ya sa danger. Donc autant mosusu omona ya ba réalité na kutaki awa. botiela la montagne na poto bafado bandeko bafanya mopao na poto abiki azalaka bien mais tam so afutelaka ne chambre me pale wana eza ya ye te bazokosa nzoka matalana omona momi moko boye bia jo moko boye aka ne danger te boye mais na batie bafiltre bavideo banini ntango omoni boleli matalana motu moko aza na ye na lar te afilme mbongo ya bato mpo bamona ye ka ya na lar matalana motu moko boye moi j'ai vu ça j'ai déjà vu ça en tout cas oza star oyebi ke kofilme tabimisa yo mais ozoweleli ozala danger matalana Matalana ya makasi. mosusu mpe akomi poto grâce Matalana. Vidéo kolakisa. La montagne. ya vie mosu mopao matalana Vidéo kolakisa. nga nabwaka akamati mbongo ya bato nabwaka betise te nga bakri na nga ezaka baréalité mbongo wana ya ye te asali video on dirait mbongo ya ye c'est son argent tout ça là c'est du mensonge Maman non, voilà oui tazoloba zela toyoka montagne donc nga bakri na nga ezalaka mingi bakri na nga ezalaka mingi bamessage yango moi naobwaka ba poswa meme motema nkoi papa azalaka na bango mayele poswa meme motema nkoi bayelako bagentil ya lukuta poswa meme motema nkoi bango bamona baréalité nango toya bavideo ekolakisa video mpe elakisa lelo po to wanga na video ekolakisa ndenge bayaka na bakaleson enfilage ya polo na kati ya kaleson te biso bon wana toleki na biso mais nga na bwaka kaka cri ekri ezobeta kaka video ekolakisa papa cri na yo mpenza efo ekanga makasi parce que eza réalité ozolobela bavie ya bato lelo ekoma matala naza nene eloko te alingi alakisa mokili aza nango en tout cas bravo la montagne bravo bon ezakri mo message merci ezakri eza message ezakri ya sans polémique oya kofinga moto te biso tofingaka bato te biso bana kofi tofingaka bato te do ezalaki juste écrit osali cri na yo opesi message mpona bato mosusu mpe bavivre vie normale vie ya matalana eza vie mo mabe so oza nango te lobaki oza nango te komitiaka teke oza nango te omiti oza nango omilata ngambo te mpo koleka na couloir moko boye bakolata opela donki eza cri mo ezoteya eza ya sans problème sans polémique donc esengo nango eza kaka nabwaki nasala featuring déjà na grand mopao bossa mboka sikoyo nasali featuring bango mibale mamasi bossa mboka na ngai
donc esengo moko na wana mona ça évité donc je pense tozala osali yango mpe na poto likolo nango na poto osali yango clip na na Tour Eiffel. hey asa hey atalana entuka fo mpenza totala eloko wana tosalela yango bachallenge oza na mutuka lobi oyo eza message ya matalana. C'est ça. Matalana eza toteya bato botika lokuta. Matalana c'est lokuta. Donc bato bavivra na lokuta quoi. Donc oza na ona reme omilakisa to. Babiloko wana nayebi te bokuta ndeti nga nakuta na motroa. Yango moni na tio mona bwaka ba mutuka na ye teme kaka kokumba kumbango matalana soki akomi na esika ta ndenge akomaka jite matalana eza ba réalité nga moko nakenda na moto moko boye akomi place moko boye akomi agite doki donc akomi ye kaka do bamonaka ye même papa nini yango boye aosaki matalana do batia eka donc naoteya bato so okomi esika aza na charisme donc eloko ya yo te loba vérité ke eza ya yo te tika vi ya matalana yango moni balingi bayiba matalana kolo eloko aka kolo eloko bameki koyiba babeti besimbi te eyokani kutu te eyokana te mpe kobeta pe te toyoki te ata moke bayiba eloko ya motu te mais eza normal eza omoni ntango obimisi eloko ya bien so bato basepeli nango c'est normal pefo babwaka yango eza nango na ndenge fo te mais bandima ndeke eza ya biso te eza ya la montagne problème voilà c'est ça soki oluli ozwi ondimi olobi ke wi oyo eza ya intele ekoboma yo te eza wa bato badiembelaka chacho mais bozoboya moto yango mais bovivwaka na banzembo na ye mais bondimaka peke non kolo chacho ezaka mopao mokonzi c'est ça fona saa siko okri moko boye bondimaka pe ah oui chacho ezoleisa bino me bozowangana matalana ndi bakokufa bakestion eza te en tout cas ezaka bien te ezaka vraiment bien te non nga question comme telle eza te kaka vraiment nazofélicité yo mingi l'homme de matalana en tout cas ozosa sikoyo la montagne surprise ni bobombeli biso le 29 surprise ni bobombeli biso le 29 ntango toya wana yo moko olobi deya surprise donc surprise balobaka yango te déjà ntango olobi deya bongo basurprise eza ebele bomona ngo kaka kuna parce que so na dévoile la montagne la montagne oyoki balobi ke moto oyo vie mopao alingaki aya akoya na ye te mpo balobanaka te na vie mopao j'ai vu ça là je sais pas akoya te en tout cas eza na moto moko wana oyo balobanaka te na vie alobi ke bango nde balobanaka te mpo anini aya akoya na ye te je sais pas omoni papa kofi aza papa ntango abota bana na ye aboti bana na ye wana eza ndako alansaki message na ye normal abengisi motu nyonso oyo amoniki akozala disponible mokolo yango aye soki mpe oye te quartier latin eza toujours tokobeta concert donc eza edépende na ça dépend ya motu soki oye soki oye te on est là toujours concert eleka nango bien eza yango sans problème sans polémique nga question nanga ezali donc nde boza wana na asi ozwi mpe bainspiration ebele ya ndenge ofandi mwa moke na poto donc oyela biso so eloko ya sika lisusu nga azangaka cri te nga nde nayabona koza ata na 450 cri naa babiloko ebele mpe namoni baréalité mosusu donc tozomona baréalité inspiration ezomata donc
bamakambo eza ebele babiloko eza ebele le 29 tokutana wana boza basurprise nga na cri mo mikolo chombo mpe ye chombo mwa makambo papa Viens alobaki na obomba yo ozobimisa nyonso na mbala moko ozosote trop kosote ke mingi te tala senga bibomba yaomona bombi te mpo biloko eza ebele siku nde namona yasutaka yo na bainspiration ya bie boyo oyibo pamba bomba te na bombi mutu moko akomi quand le retour à Kinshasa donc wana eza makambo na nga te wana eza makambo ya moko patron jour odeside tozonga toza wana mpona kozonga bosavoure na bino na poto kasi bato bakanisa ye ndeti tokokima omoni teke toye poto tomoni poto tokimela biso te toza voilà mosala balobi eza tata na mama mosala eza tata na mama poto ya elengi koya so bazobokolo mais komi bokolama na poto eya mikate te voilà tomoni yango tomoni baréalité donc po ntango bokima oyo botikali bato bayambaka bakimisaka bino wana yakaka pour 1 mois 2 mois 3 mois moloba no ifo luka mosala mais mosala ngo tala bato yango bakoki biso misala na biso sasana ya bapoto tika yailoma te poto osala non epuis fo zwa pe yango tellement boza yo mokanda te boprofite kozwa lisusu ebele ya koaprendre ebele pene na Koffi Olomide moto aya kokosa bino te boaprendre papa wana ayebi musique papa wana aza mpenza moto oyo ke bozwa nano ebele bozwa na mapamboli no bozwa toujours bainspiration emata lisusu ebele parce que ozonga na inspiration ya bien mpenza oyo ezoedifie eza na babétise te mais moto aoyeba matalana donc vi ya kokosa donc kolisa inspiration kolisa mayele poto déjà bosimoni yango donc toza na biso kaka na sa mabele toza na biso na lula te donc mosala toujours oui merci nalobi nga nalobi la montagne nalobi ozomona kozala mutu munene elingi oloba te ke il faut ozala peut-être comment on appelle ça musicien ya munene non ndenge oyo oza wana yo mpo okoki ozala mpe ozosala mosala wana oza mpe na mosala mosusu akote omona ozokendaka moke inta okomi motu okomi na mbongo ozomona donc elingi oloba te ke il faut ozalaka ekola vie na biso Koffi il faut non kozwa eza kaka mayele no moko toi-même sagesse mayele no moko mutu nde ezosala soki mutu ezosala bon kozwa na yo soki olingi kaka ke ozala peut-être ntango mosusu ndenge toza boye mutu na mutu aza na destin na ye mutu na mutu nzambe asala ye alobaki yo okozala boye okosukisa boye na vie na yo donc eza bongo donc il faut bozala mayele faut boyebaka ndenge nini voilà c'est ça ndeti ngai vi na nga pene eza ndule mpo nga nayebi eza ndule nayebi ke moto abonga ye moko na mokili aza te motu tu na mokili abonga na nsima motu na nsima ya motu nde moto abongaka na nsima ya kosa mboka bayebanga montagne biso mpe na nsima na biso eza mpe na bato mpe bakoyeba bango epuis kobonga ndenge vi ayemba na ndenge na faire de talo ba décision finale ya vi ya moto ezala na maboko ya nzambe donc toyebi ke nde tovivre boye mwa mayele ezalaka ozomwa sans fra ozobomba po toza mpe na bafamille toza na bana nde ezalaka kaka mais kobonga ezalaka mingi na maboko ya nzambe epuis kozala na se ya makolo ya motu oyo abimisa yo neti nga pour le moment na na vie non na idée moko na teke no funa sala boye na sande non olanda oyo vi azoloba donc soki ezake mais non nalobi no teke olanda kote mosusu c'est ça ce que vous ne comprenez pas omba soki akoya bon franchement nayebi te
nga na yebiso te ke otika côté ya vieux okende côté mosusu. Non, moi je t'ai pas dit ça. Nalobi bongo te, nalobi boye. Il y a beaucoup qui se plaignent. Mingi va se plaindre que oh azaboy, oh nazane lokote, oh nazaboy boy, mais na mayele no moko kaka ka ndingo zolo bawana. Na mayele no moko kaka. Yango na compléter yo te. Voilà. Omoni bato oyo balekaka oyo bazo ko se plaindre wana. Nayebi te soki Kofi akoki kobimbisa compte na ye nyonso na banki apesaka yo moko. Non, epaza na bato moki oyo azapesa biso wana. Yango wana kaka mayele vi kobongeza yo moko. Soki par exemple apesi yo $1000 olia $1000 nyonso te, olia ata mwa 500 pour bombi. Do yango wana nde lobi ekokomisa o moto. Eza te ke nyonso edependaka na vie. Non, fesa bimisi biso de komisko yo moko courage eza kwa batio na katikati ebale bapesi yo bwato bapesi yo na nkai bapesi yo na file siko bakangelo sumbisi yo moko fo bunda dezaka ça dépend ya mutu ya mutu to batu misusu o basekituva na quartier la te basekituva na barien pona nga bapesa Kofi foti teza foti na bango moko yebisa biso ndeti biso boye fa me biso poto to e poto bon tant to komi il faut plutôt créer na vie fois créer leur relation non donc na place wana quoi donc faut yo créer relation na yo faut linga bat ba yo bat basepelanga na yo na sima ya kombo ya vie ozozwa pe moi ba 1 franc bazo kabela yo pour sala boulot no bien donc so ozozwa muki wana bomba pe pour lobby pe mokile silaka et sila te momo muto kolemba tango kolemba o bomba ki wana so fe so bomba ki te o kanga batu bandoki. C'est ça. Mosala ndeli boso. Sala. Mosala. Mais en tout cas, biso tozo feste bino makasi. Vraiment, surtout yo la montagne. Ozo sa musala no zo monana. Ba krina yo tout vraiment. Ezo simba. Et comment même biso même na ba bureau to ma ko utiliser ba krina yo. Kwa na kuboaka bato ba mbwakela ou bani. Moi parfois opesaki master lo moko balingo wanga no lobine ka video ekolakisa tu vois imaka système olobaki ego ato bombi ekoyebana ato wangani ekoyebana donc so moninga sai mo eloko baka tika matala na telefone na yo te kaka kozwazwa ba selfie bongo siko drone yo kuno koloba nini omona mutu moko aliaka badendo me na fete aosenga ba champagne asa semblant oye fonctionnement fidèle mendani moto adendo somo aliaka badendo na fete azosenga ba champagne matalana bilamba na ye te na fete azosala bavanta matalana masivi olembi masivi wana pongi etala miso ezolalaka masivi azaka pala oumeli bon, au revoir, moi je vous laisse. Ah oui, merci la montagne. Merci la montagne. Courage. Merci. On continue à bouer pendant que ça là nous sommes papa. Vraiment. Et puis Bobo ça la date c'était le 11 matalana album Suprématie Zobima donc. Papa tozande ya kolala ka wana ti. Ouais. Na 10h. Merci vraiment. Nzamba batela bino bozala bien. Merci et abatela pe bino bozala sage hein. Oui, toujours. Merci abatela pe. OK. Merci. tokutani kaka namoni lobi opema tozelaka mardi oya lobi bien mardi kaka oza wapi obron oza na ndako
pesa elengi o. To bando pesa elengi lobi. Lobi foto pesa elengi bon. Na moni famille to na banda italanga fona tika atalaka makambo ebela osala. Bonne soirée, bisous, bye. Bye yo. Bisous. Bye. Masivi kata na yo. Banda na bandaki. Mosal. Banda na bandaki batapotage eza te kie kaka mais na bandeko nyonso oyo batapote vraiment otie mpenza quelque chose na bino mpona batapotage merci mais totapotaka mpo yango nde epesaka biso force na ozomona batapotage mais ezali na mposa ta kokata te batapotage oloba masolo batapotage eza te batapotage yango batapotaka wapi Masivi bazotapote wapi batapotaka kaka nde batapotaka kaka bazotapote demande onga na okata Masivi dis-moi là on tapote batapotaka wapi oui so ozotapote batapotaka kaka na se wana ozobetaka na vitre nini ozomona bakere moko ezobima barouge moko ezobima ozobetaka liboko noka na vitre kaka tatata ozomona bakere wana ezobima yango babengaka tapotage partout bandelaka yango allo machine olapa olala obeta na côté ya vitre awa ah bon je vois Je peux monter. ok Napesa bino wa mbote. Bisous, bisous. Hola. Oui. Maman Sylvie. Bisous, hola. Bisous. Bonne soirée à vous tous. oui merci De rien, maman. De rien, maman. ok ouais donc ma Sylvie ok moi aussi je dors ça va ma Sylvie au vendu belé ma Sylvie oh maman oui mère oui bébé oui na kiti hein oui tokomi lobby oui lobby merci à demain merci ma chère merci bisous bisous un bon dimanche là bientôt tapotaka et ça bien on te dit bisous on t'a dit bon dimanche ozala bien mama lisa lupilanga makambo nale fufu na ngai atomi na ngai naza na peti na ngai nzambe apesina mama lisa osekanga na lemi mama lisa yo nga nabona lidi nazomonaka nazaka occupé te masivi nazaka occupé minda nakokaka ngo te na boma siko nde naotala masivi alakisi biso masivi alakisi biso ndenge asali recette na ye alakisi biso ndenge alambi nzombo na makayabu na nini na mafuta mbila na sikoyo kote ya fufu masivi alobi fufu elala nga alobi tu namoni apres masivi ayeli biso safu nga alobi bosalo nga na kotala masivi sika na mosika nga mpo nazalaki na bato moye na kota ezalaki te nayebisi yo olobi tro nazalaki na bato abo na ndako moye na kota ezalaki te bon na kati fona solola talaka baozelanga appel fona zwa appel moko bapesa nga air fona 6 alors fona zwa appel merci bien oui mon année ok